s'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko, Rachou, la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire, tu s'abonner. Beaucoup n'a jamais tous à la décider. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil. Très chers amis internautes, merci à Rosala toujours branché et connecté. Na Correcteur News TV en tout cas, na Rachou la caramel ni na baranabino kaka. Correcteur News TV yo, ezaka yabino. Merci nenge bozala wana pour accompagner Rachou la caramel na ba élément nyonso tout carabino nenge bosenga ki bolobi en tout cas taela bisona no programme ya 100 jours et silito et silité. Est-ce que ba ko ba la misala to ba ko ba te ba bi silence ezala ki mo moke na côté ya programme ya 100 jours ya chef de l'état ya ngona to lobi ke to la na bino moko bozala ba témoin okilea yango na kitia wana de le maweja poto tala bongo misala ya 100 jours ndenge ezali kosala ma awa na Mariano na Elengesa na commune ya Kalamu. Dieu donné maweja en tout cas merci ndenge oza kolakisa bayi correcteur batala ndenge nini ba activité to pe misala ya programme ya 100 jours ya chef de l'état balobi Fati Beton ndenge misala e kosala ma awa to za bongo na Mariano ndeka to lobi to ko poussa na malembe bino mo bomoli ba komi attention, c'est-à-dire bakangi déjà banzela pour que mutu ke lekate moto lekate parce que la bato ba ko sala mosala bango tranquillement pe basala mosala na bango malamu pour que mosala ke toujours liboso 100 jours ya chef de l'état balobi Fati Beton to e ba ba ko tsa beton to ba ko tsa prince ba dit tellement que Fati Beton azali beton donc ba place nyonso ezalaki na mwa mbutu ndenge ba ko simbango ba ko tsa nde beton. Donc to ko ba to kuti bongo ba yi moto bazali ne to benga ba wewa awa na langi la donc na langue ya lingala na langue ba kinwa donc moto papa weza ngo Correcteur News TV donc Correcteur News TV ezala correction ya mambo oyo ko sala mayango awa lo ba ko sala correction ya nzela le yango to kito tuna na no yo oza bongo na ngambo na yo awa ndenge okomona. Très bien, Mamoto qui est malade, vraiment, président qui sait que tout le monde qui est malade, Banda qui déjà un mois déjà, mais on sait que ça va. Premièrement, Banda qui va terrasser, avec boucher, le moyen va fouiller, va potopoto, va salité, va bongi siango, terrasser maïromo les calme donc na minute oyo ça va vraiment, ça va. Moussale qui est malade. Alors depuis hier, vous avez déjà monté à côté, et ça déjà combien d'années Makadamu et CB Makassi? Bon, Makadamu, 13 ans passés, 13 ans vraiment, je calculer 13 ans. Mais 13 ans, on a député, Bazala qui était le Kotoyo, est-ce que vous m'instruisez? Ils ont passé, ils ont belé, ils ont relobate, mais la logique des choses, 13 ans. On a au monde, on a les capés à Goutou. Ben, on a car na bon, ils ont ma bé, bazo monde. Les caca. Donc, tu éviter ceux qui sont nini. Vraiment. Mais le vraiment. Président qui sait qu'il y a tant que madame fils du pays moi Mboka de vraiment monique tout est en marche. Merci beaucoup de ce témoignage alors to ko ba lié de l'élément ja balobi bato o batambola ka koto na ba vanda ka koto ba ngomoko bazali ba témoin ba bisa biso mbote papa mbote papa o bisa biso komo na yo nani kombo na Dan. Alors Dan nous allons bon correcteur moko to zui awa o bisa biso nzela o ne ba ko bonza balobi programme 100 jours chef d'état ko koba ba ko tia béton na nzela o ya Mariano impression na ezali nini? Bon impression na ezali na sepeli d'abord na au chef de l'état sali pour Nzelo parce que kotala Nzelo et bimi et keiti musika tu n'as pas bakuna likolo et pourtant il y a plusieurs des gens qui sont venus il a proposé que ba bon Nzelo mais surtout ba ONG na ba association ba ya mais batika oui ba ya ke belé pour na proposer construction à chemin au mais batika la sala monter mais to ko mona na Nzela ya notre chef de l'état Félix ayeko ko accomplir oyo alobaki na maloba na epe to moni misali bandi ko salama ezo sala biso pena sengo mais ezana bande ko mususu bazo yima bazo mona ngo c'est comme si freinant ceux qui penine mais nous attendons la réussite. Papa na si maloba no malamu penza tendengo lobi bato mususu ba komi yima ezali par rapport à quoi? Parce que ngai naza chauffeur conducteur ya motocycliste ezana ba client surtout mais makao komona ebo azolo ba n'importe quoi pona banzela pona makambo ya propriété vraiment
ça nous choque vraiment beaucoup. Et tant qu'il y a des Congolais, il faut tout soutenir dans la Makambo de Salah Malam. En tout cas, dès le moment où j'ai la bande de papa lobby, il y a un motocycliste, il y a un lingala bawewa, azali moko ya bawewa. Alors ce que zo même batunde bakangi boye. C'est pour que bakangi pote musala sala mamala. Moment ba devient là, moto akitaka koto, mais moyen kitaka koto ezate fois que na ngambo kuna. Alors pas kitala ngambo kuna, wa éviter que a garder quand même moi souffle, au souffle moi mukepo. Babong zanzia pour que les gamalamu. Balinga musu nyonso be ba le kaka. Mais yo pour l'avantage na yo moko mutu. Aux loba, aux critiquer, pourtant mon seul bossal hawa et dans l'avantage monter ça avantage ensemble pour le peuple congolais mobile. Alors actualiser malon muté merci ndeko ndenge lobi pour on en tout cas toi kokoba papa mbote Tenga olobate. Et olobate? Non, olobate. Olobate poani. Non, l'été banaton. Non, l'été banaton. Aïe aïe aïe. Solo, tu banaton na l'été. Non, l'été. Maka solo bezate. Bezate. Mais vous avez maka solo samsala. Kamusa ndezali. Kamusa ndezali. Kitoko papa to sepeli. Mais quand même ozomona musa ndezala moi. Eke na kitoko. Kitoko. Merci beaucoup Kitoko. Cause aza témoin oculaire. Mbote papa. Oui papa. Papa Mbote. Bonjour maman. Papa, arrêtez, mon tenue ça. Oh, va pas sauter papa. Papa Mbote, vous allez correcteur alors correction et yebongo. Hein, quand la ndenge ni vous allez vous faire la mariage. Et ça lui sont impression les amis. Bon, vraiment eza eloko mobo ya kitoko makasi ya a féliciter na eloko o esalami pona nzela oyoyo. En tout cas vraiment to souffrir moi mingi na nzela oyoyo, mabulu ba embouteillage, terrasse kotonda. Donc bien té mais les canisi ou malamu ba yo sala oyoyo en tout cas et avantagé biso avantagé biso nana mingi le bâti en tout cas ba félicitations à trop ba makamba malamu continuer les sous. Merci beaucoup. Merci papa ndenge lobby. Papa Mbote. Oui. Papa ninga za ko boya koloba azali congolais donc biso to yaka na biso ka bongo papa na ngai. Et ça problème té. Il a problème de la Congolais. La Congolais doit s'en occuper. Ni écoutant un temps pour l'autre cop tala. Il a problème. Plaisir ma casse pour un fâché président. Nous avons un chapeau. Plaisir de ça là vous ça moi bien. Tout à moyen au thé cabo. Car on a les gâteaux ma boule ça ne va pas. Maintenant on a un sentiment ma casse. Ah c'est bon. Donc on va dire le nema weja balobi misala fati béton des problèmes. Donc bato ba ko tambola ba moto mutuka ba respecter pena mibe ko ndenge ba tsaki stop. Nzele sala malangu bato obe ba koteka papa Mbote na yo yebisa biso papa balobi nzela o ebeba depuis très longtemps okobisa biso aneni ne beba et puis est-ce que malgré mikolo ebele wana ezalaka na bato bazala kosala tamo retouche te mama makambo yo olobi eza kitoko mingi nzela oyo ebebaki bato nyonso bazalaki ayo ezala babrukumestre ezala banani batiata makanisi ke nzela ezobeba te bamoni mboka na bango neti mboka ya mopaya moto asepeli kokende kotonga mboka mosusu oyo ese etongami kotika ndako na ye mabe yango sikoyo tomoni ndenge babandeli nzela oyo epesi biso esengo mingi ya kosakana te bokonzi ya boye tokosimba ngo kino liwa tokotika yango te po misala kitoko yo ezomonana na miso il faut topesa longonya topesa pe fololo na bokonzi ya sika po etomboli ekolo na biso pe capitale na biso ekozala miroir na ndenge ya bandeli misala oyo epesi biso esengo mingi tala bafulu nyonso biloko nyonso ezala kobebisa mboka oyo omoni ke changement ebandi muke ntango moto abotaka mwana abandaka muke akotelema pe akoya kolia sikoyo ngwe na potopoto ale fufu ya makasi nde esika tozotanda. Merci beaucoup la moindre de nazo seka. Bonjour Mbote na mama. Papa ozali moko ya moimboka donc misala ndenge kosala mama ozali témoin oculaire ko betela biso ndagi mokolo et puis ndenge ba la mingi ya bato baza kosala bongo koloka mabe ndenge bakanzela on koleka na pasi mais est-ce que kokanzela pe kosala mabe? Premièrement, merci pour la mokonzi mboka. Nenga raisonner pena makasi pour nzela o. Wa ko mona mabe soki bakangi nzela wana yenda za mutema mabe alingi mboka te. Mais président na biso lokola alingi mboka yango alingi bakanga nzela o banda nzela o. Nzela oyo bandi banda awa na triangle eketi bypass. Babengi yango avenue Elengesa. Elongwe banda awa eketi bypass. Batu baya balaka biso baloba toyoka tomona pe baya abwaki mutu kwa moko ya mabanga simzela akeina ye mais lokola président na biso Fati Beton ndenga koti
à raisonner pour Nzela Oyo. Il y a un PC pena Longonia, Nzamba Songa et pena Nzela Oyo Sila. Merci beaucoup. Okay, merci vraiment de Manuel pena malam. Merci beaucoup mbote papa. Papa ibisa biso tout le monde oza wana Mariano na ngenge ça. Impression na kozani par rapport à misala zo sala marabi. Fati béton toujours à l'œuvre. Pour c'est pena makasi mais comment dit tilikolo ba lembata suka kan ba ngango tilikolo nde. Pour ça biso ka yango wana. Tilikolo ko tenir faut expliquer malam. Mata penal ko la winza makala. Pour to ko m'appelle bien. Présent dans le centre-ville, mais le bon soir, on a des raté. Basuka, on a compté tilikolo, ils ont bien ma casse. Merci beaucoup, Tokoba. Continuer toujours la montuna la biso surtout au petit place mon salaire au salaire maman kasi ba koti mola libulu na boile tout na papa azali présent et sa biso papa impressionné kozali par rapport à musala o isa ko sala ma déjà bon na sepe ya musala na yaka mikonyo sur ta musala oyo basala kawa parce que ngamo ya technicien et moi ya ba ingénieur basala musala na sola tu basala misala nzela ezali principal ezeko kenati courant yemo ebi quantité ya mituka nini banda koleka na awa mais na planning na bango il faut prévoir ba parking ya minene po bato na uta ipen bana uta makala kote kuna ba monga fula tibake na victoire mituka ezali ebele donc ata fungoli nzela te. Il faut prévoir un parking à minene pour éviter l'embouteillage. Et puis, il y a un minene, un boulevard, parking est raté. Si vous avez gare centrale, parking est raté, moko na 24. Tant que vous avez là, il y a une grande chaussée, petite chaussée, et trottoir. Grande chaussée, et c'est là petite chaussée, c'est ba moto le kanaka, trottoir et c'est ba piéton ba le kanaka. Banzela ba osa na RDC et pesa nga mawa mingi ba kosaka batu toza bazoba te. Totanga pe. Totanga kakaka. Wana so lobeli kasi to ba ki sable blanc, so lo nyolo ba. Le cas sable blanc, parti on ngi ba tia béton.
partenaires sur ma boulou est-ce que ça bébé ça va être béton conseil en a PC et puis béton ils ont respecté bâtir sachet bâtir 25 cm de béton et puis bâtir peu goudron du colo problème exact. Merci beaucoup. Oh bah si quand vous allez bon liboso ya docteur babi misale ko sala ma liboso na yo donc yo penzande vous allez témoin oculaire ya liboso et biso ma impression na yo ezali boni. Bon, d'abord merci naza un sentiment de joie moko naza nango na toyoki na tomonité mais toyoki que il paraît bazo sala nzela o ekokende ti na bypass kuna eza batu baleka ya lolenge na lolenge oyo baprometa baloba batotala nanu ndenge président Fachi alobi ndenge atilaki gouverneur ya ville ya Kinshasa son excellence Gentili Ngobila natina ete misale salema ti na bypass kuna alors batu baya baleka basala barabota na lolenge ya ndenge na ndenge menzele salemati mais cette fois-ci tozomona ndeti kaka alors toyebite soki pena ekozala bongo tina suka eko matina bypass alors kombo elengesa ezolongwa ezokoma kombo ya Fachi elengi donc yo malamu te olobi boni olobi soki mosala esili na nzela elengesa o changer ngo kombo pona yo ko pesa ngo kombo nini donc ngana ko changer donc eza déjà base déjà eyokana déjà soki kaka asali yango kaka donc elengesa kombo elongwe président du kombo ya sika Fachi elengi boulevard Fachi elengi donc bande ko za banda na ninti na route bypass kuna wana. Merci beaucoup en tout cas ndeko zali toujours kolanda bongo maitoza kolakisa bino merci naza toujours na lieu le maweja na bwende to uti na ngambo kuna liboso e bongo ya wenze ya Mariano to pusani ni muke na katikati tozali bongo liboso ya avenue Ingende kaka na direction ya Elengesa nde to kotala bongo mosala pe na ngambo ezali kokoba toujours mais awa différence na ngambo kuna awa batimo déjà libulu baza bongo kobimisa mabele baza kozongisa babwaki déjà bakayas babwaki déjà babanga ya minene pour na kosala bongo béton nzela ezala vraiment blindé ne tolobi Fachi béton nzela OP ya Elengesa Mariano ezala pe béton donc bakokoba nzela oyo banda na coin ya nzela ke ngambo ya ngengi nzela ke Victoire ti malembe babi nzela oti makala ti rond-point Ngaba na boyende misala ezali ko sala bonga nango donc merci beaucoup na président o alingi mboka na ye merci na bibi bato libanda merci na de maweja ninga accompagner ki biso botanda ba image oyo malamu ngaka shula caramel na lobaka na bino ke correcteur news TV ezara po na bino to sala rabino bongo ba correction e maloba ya bato balobaki 100 jours et sila nango 100 jours délai et sila 100 jours misala sala makate nzokande to sali bongo correction to monisi bino ndenge nini misala ezali ko sala manango kitoko na elengi ngaka shula caramel na lobi merci na Pichu Makondele merci na René Makondele balobi l'honorable de tout merci beaucoup l'ingénieur Fiston balobi ingénieur Fiston azali toujours wana pona ko bandeni misala ko salama merci vraiment ingénieur Fiston balobi misala ezali ko salama bongo na contrôle ya société BTC BTC balobi BTC nde service ya contrôle ya misala ezali ko salama awa ezali bongo société ya l'état tomoni bongo OVD ezalité tomoni bongo ba système ezalité mais oyo ya contrôle ezali bongo BTC ezali bongo service ya contrôle balobi société ya l'état et puis balobi ezali bongo na financement ya gouvernement provincial pe lisusu ezali bongo la même mise na gouvernement de balobi na hôtel de ville balobi respect na gouverneur Gentili Ngobila Mbaka balobi yende donc kini bopeto omoni Gentili Ngobila donc voilà to komo kele bongo na suka ne na lobaki merci ya Pichu Makondele merci na René Makondele balobi l'honorable de tous les Djogo merci na Yves Mandika depuis Luanda ngana lembi na Kabelo Yves Mandika merci ni mboka Kongo za ko bonga donc soko uti Luanda oye otambola malamu na jeep na wana otambola ona banti ana nzele ngesa ko beta ngo dada quoi merci na mino tuko za ko landa biso il passe na Léa donc merci na batonyo surtout balobi merci na Junior Moyiwabo Junior Moyiwabo merci ya ko pesa na mambote na bato ba kolanda Junior Moyiwabo président yanka président na ngai donc Junior Moyiwabo balobi appel ko presse ne makambo papa o ne bo mona bo asimbi clan topé association mo ba journaliste en presse ya presse en ligne bato ba sala la presse mabe na YouTube on doit corriger bango ne yeyo
président Julien Moyowa Internet, parce que ce que tu fais, tu as une carrière professionnelle. Peut-être Internet, c'est pour les cas. Mais aussi grâce, tout le monde a Karine Moukouch Basala Awa. Karine a grâce à ça na RTGA. Est-ce que on continue à collaborer journaliste à Internet, puis si on a ça na RTGA. Tout le monde a journaliste belé lelo ya TV ba komi pe ba Bimbo ma TV, Gabana ba le TV, c'est-à-dire ba zapi ba journaliste ya média en ligne. Et puis surtout ça on a seulement pour lutter contre les antivaleurs. C'est un métier noble. Je crois les 3 mains chefs de l'État, Toalain et Béatrice, à l'objet bien que presse ces 4e pouvoir, il faut des zones à la position pendant tout au long il y a pouvoir. Et puis même dans le programme, il y a gouvernement, il y a Messi, il y a ici, il y a parlé du peuple. Et là, comme tout il y a pendant maintenant, ça va se faire là, il y a 4 programmes là, programme il y a comme ça presse 4e pouvoir payer à Tchèque. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup aussi à son excellence, monsieur le premier ministre Ilungamba Ilunga. Merci beaucoup parce que on reconnaît son programme na yo. Merci aussi na ba onion sur bazara na souci à salam salam alam pour revaloriser presse en ligne. Parce que biso toza wana ko lutter contre les antivaleurs. Toza pour na ko rééduquer mouté. Parce que nous étions sur ces tengame, mais sauf que notre savoir-faire même tolobaki Nazana n'a pas journaliste, mais la manière d'oiseau ça la Moussala est exceptionnelle. Donc la correcteur TV Moussala de Sala Yangwana. Merci beaucoup président Julien Moyoabo. Merci de maintenir ce balame de correcteur News TV dans mon aoyo. En tout cas de la TV on est Moussala ya Sango et je dis bon salama. Merci de donner moi déjà la vie. La caméra celui de donner moi déjà na éviter donc merci de maintenir cette vie. Ce Rosanna a besoin dans le bar on a l'embarrassé. Rosanna a magnifique maquillage au ça la correcteur News TV au grand complet. Awa aux solutions. Il y a ma camola union sur tout le correcteur News TV. Vous avez vu nos caca.